ata bibwaki na mabele okolela yo na nani nzala ta eleki makasi jamo kolamba fufu na mai ya malili mpona kolia po mason atonga ndako ya kitoko eumela foazela plan ya architecte esila yo tembe ozwi nazalaka moninga na yo te mpe na kotikalaka kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà mbote na moviolo azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Moi, je suis en Arabie sur la Tedimo la TV. Et là, il y a un dieu d'affaires. Donc, ça, c'est mon pote, Papi Gen. Donc, tout comme ça va battre, tant que tu as envie. Donc, c'est mon idole. Massa Nangaï, donc, de muito tempo. Muito tempo, il y a Massa Kala. On a muito point de battre, il va en portugais. Mais toi, on a une émission triste. Dans l'émission avec Mawa, tout ça. Toi, on a fait l'émission Chano, Marco. C'est un grand bijoutier. Oh, on a bien apporté. Depuis que ça, précisément dans combien de temps la monima mo adudé na pesi mbote adudé to kanga mena bango la bijoutier munene pe na lemba na mais azana ngula na pesi mbote famille masamba ngomba tozana masana Papi Gen et ça na ba vidéo zo circuler na ba réseaux sociaux et ça y passe ya on mona beni Papi Gen to lobela vie na Tedimo la TV to meka ko solo lango alors congolais oyebi likambute o bano finga ndeko na yo o sa ba commenter na makambo oyebite et ça passe. Mokonzi, juge ya bien avec amateur Mibale. C'est un gars calme, kimia, bijouteux mounene na lemba, bana lemba ba yebi makona oloba. Mais tout ya to solo ane yende muto ça koloba faire et on moni aleki na Tedimo la TV na Papi Gen to lobela vie et ça et a tribunauté. Et a tribunal te mais to solo ane ko biso. Ninge sengeli na pesi motena il a dit il a fait Jacques Babazo bon on compte bon en Suisse toujours c'est lui qui comme adhérent et maman dada na Berlin mutaleki azate zifio tunani de la vivant moteli sous na biga son grand prêtre ban Angola le 24 le 25 le 23 le 24 décembre tous à Papi Gen tous à belé kuna na ba grand prêtre Willy Longomba ba rive kono ba vient so a Pepe Feli Manoko ban Angola vous allez sepela na pesi motena Micho Tambwe na pesi motena Mohamed Moleka le seigneur de la ville. On ma charité moleka. Tozana Papi Gen tout le bela vie. Papi Gen, moi mbote bato ba lingrape tout le bela vie quoi. Et ça va bien. Voilà, merci na binonyoso, merci na Tedimo la bande konyoso bolandaka Tedimo la TV. Voilà, donc ezara sozana tout le bela vie ba ki ozana na Tedimo la TV. Donc ezanda kumoko, ezanda kumoko. En tout cas, merci Nabino. Merci na grande équipe à tout le bela vie. Washington, merci na yo. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo. Il a promis, il a réalisé. Il a réalisé. Il a promis de réaliser. En tout cas, Genève, bien. En tout cas, Genève, en Suisse. Président Dos Santos, il y a Sernabiso, Angèle Diasuka. En tout cas. Voilà. Lelo toye kokutanana ndeko na biso Jano bijoutier ya poto. Jano Marco Marcotte, voilà. Bijoutier ya poto. Makambo eleki. Makambo elobami, je crois qu'il va tout dans les réseaux sociaux belé surtout dans lemba ba makambo ezolobama pona kombo ya ndeko na biso Jano. Alors biso tozana poto solo la. Toyoka Jano. Toyeba d'abord il s'agissait de quoi et bandaki ndenge nini pour combattre na niveau yo et puis toza moi mituna obiso tokomeka kotuna ndeko na biso Jano. Merci à Papi le roi carte illimité formule à Souka Jerimbo na Canada Jerimbo toujours ouais deux fois et puis mingi lisusu il paye des gokao
Kao de London, il paye des Kao. Voilà. Donc, t'es dit, moi là, font l'émission, tout le monde dans la biseau. Ouais, Marco, on a mis sur Facebook. Na monaki na banda e sika na banda ki apo yo relater biso nde masolo na ki moni biso na papi gen boy na sina sala ve na ngai ngato leki na TV o fini ngai na répondre te parce que na yebi ndenge nini kombo eza pas si faut mutasa la kombo na communauté ba papi gen na pesa ba respect belé ça fait au moins plus de 10 ans ma ça na renyaka soko fingi a répondre te parce que na mutu so ya ka dembela na sima mutu ngai lokuta mabe na moni vidéo après na mona ko tchaki foi na yo bande kopé ba yebiye ba ko mabwa foi bobongisa ngai pe na ko komanga bi ya tchaka na se o yo pesa mutu gaz mais au par contre ils ont ba vidéo o yo sala ki na ebite so na bengi ex na yo bien copine na yo bien concubine na yo bien madame na yo bimi va vidéo na yo mona ke on me au tete moi pour mon boy to c'est vrai va fasté exactement b l'éducation na ebi et puis na ebi nengo yokola et là au niveau ça là qui bongo ça la vidéo à bongo avant tout contamination. Bon, premièrement en tout cas on a remercié Bino Makasi parce que makambo pona comme pas na Bino eza que na mekiko lukako se justifier na ndenge na ngamoko mais naza limité ngongo na ngeza ki mukemi et on a préféré qui n'a luka papigen tout le belavi na la narato c'est un monsieur à luka vie na normal na presakae les appelés te dit mola donc là nous sommes des jeunes nous sommes biso toujours luka vie autour le au moins très important babiso monsieur tout ça la makasi tout imposer ba kombo na biso alors na vie et le qui réputation exacte quoi bon makambo tous les kana mikolo dernièrement en tout cas et déranger la personne à sa fille parce que si mananga naza na mwasi na bana na famille et que ngai moko tina niveau makamne komela en tout cas et salinga bien te d'ailleurs boza ba témoin tu to tambola ba tout bazo ko réconforter les abino parce que ça ba réalité moko eza vina ngati je m'attendais pas à vina un jour makamna comment na niveau ba réseaux sociaux. Alors, Nayaki Kolukabino, dans le sens que na meka, pour s'expliquer, pego zala ya suka, baoba kondimanga, bandimi, baoba ya kondimaka bango, bon zambi ndi mutaza suka makame quand même, nandenge ke image na ngeza ki sali, il fallait les canapés nandenge ya réseaux sociaux na koka kolobango. Mais dommage, bisika bango ba lekisi ba makambo na ponanga, ndenge na yebeli histoire média bino boza ba communicateur ya média boye bino ezaka droit de réponse ezaka mais malheureusement esika kuna ndenge auto ba tout à l'heure et ça melo ko moko ineti ya juge ayoki ka lito emoko mais côté mususu ayoki te alors ba juge pe anzela ba juge ngala likambo yo ba tuni ngati yango le seul moyen ezali ke na biki na contacter bino na ya na meka kolobela mais na ko bakisa susuke eza matro il fallait tout kutana ba circonstances étant que mista mwana mboka entrepreneur azobuna bamboko eza tamsuna liso nanga ya bijouterie to le kala masolo moto solo la makambo ya musala mais lelo malheureusement la école kala ba circonstance makambo ya koluka nanu nini soigner personnalité nanga c'est un peu ça on a ko loba siko betela biso ka cité bande ko boli biso nga na outil direct musala donc au moni bodo to na tenya boulot donc tellement problème e kwei te dire le bit gen fo zalawana ya moni to yebo mbangu poto yeba parce que réseaux sociaux réputation ba somba kangote réputation to ba je crois que ba tout ba loba mais pour ni aye ko traiter on a réseaux sociaux non parce que et salami na réseaux sociaux donc faut si landé on a réseaux sociaux alors makambo ko zagini to vendre nini au sala gini pour commander combo bon en fait gen ngande ngezana en tout cas pour na osala loko na osala ngo na ba regret et belé parce qu'il y a quand même des amis ou bien des grands frères ou bah qui nous garder silence mais ce qui est vrai biso surtout ça pareil na zéro sabino na zéro ah bino wa kasi même c'est potable makamu susu na ko quitter ça ninga quand même donc na zawa donc nazo kende presque na 2 semaines za toujours na makambo wana bato zo benga par-ci par-là ils ont dérangé nga quoi bon ba oyo ba comprendre ngate Nzambe alimisa bango nga nazo lokande likambo ya biniti nanga babi respect ça s'impose nga na kolinga te na vie nanga mutaya bankinga respect eza éducation nanga te quoi
yango moni en tout cas boli misanga bo supporter nga quoi parce que c'est nga ina koma koto parce que ndenge gen na auto le bar que ezali kamo mena na réseaux sociaux il faut peut traitement kaka na réseaux sociaux mutu na mutu azo part na et puis on passe à autre chose quoi la vie continue c'est ça eza tribunalité mais quand même na ekoloba moi version na ngai ba comprendre nga ba comprendre ba comprendre nga te bon na ebité ni na ko ça sous quoi ba démarche même ya ko sala pour na ko yeska na komi awa j'espère que bato ba sali makambo ba sali yango te genaza journaliste monene na kata diaspora awa te di molaza journaliste monene na kata ya diaspora awa j'espère biska ba lekana ki lekana ko sa makambo na ebité so ba ko se comparer na ba messieurs ça veut dire quoi na lukina mema na cha bar très haut pour parce que ngongo na ngai ko yoka parce que na makambo za na cc mutazo ko trier na aza ko mema ndenge na ezali kamozaki muke et puis ki na ba sens belé et ben siko ba ne pas comprendre ni ici au qui de biso et kobi bo pona nini biso ozu affection que oza ko na biso benjir ozo finga madame na biso ex na yo bien betel so isono ya vidéo na liboso na pour vidéo ezongi ba makambo ne zongi ba mama o ba sala ba réseaux sociaux ba tiongo ezaki nini au juste par rapport à vidéo yo mo sala ki d'accord en tout cas merci beaucoup mes frères vidéo en ezanga zelo wa wanga na te ngam na sala ki yango mais na sala ki yango te na ndenge komeli lelo quoi le problème c'est quoi likambo ebanda mwa kala ezaki na ces vidéos na pesa ya lelo te nde tozo sambela ngo les vidéo ya kala na loba on peut témoigner chaque fois même pe eza conseil na ba mista musu ba ko comprendre likambo eza na bilo mista to batusaka te na vie eza boulot eza vie de couple eza vie ya bana parce que na boulot yango ndozo moins un franc à se soutenir quoi moi si otozo lobela lelo pour tout temps ba kombote aza mutu nazalaka na ye na éducation nga la kola lango na ko vanda na moi si moko te 100% famille na ye ba ebanga na sala geste na nga nde balobaka o kanga lupango apesa mbongo de na vanda na ye to vanda na ye oyo nyonso tout elekana entre nga na ye entre parenthèses to tiango pembeni na France na France et comment na moi moko en tout cas ngai personnellement ba témoin bazali azana sœur na ye moko azana mobala sœur na ye moko na camarade na moko soki bo permettre na kotanga comme na kotanga so pe pona ko épargner bat na ko épargner ba mais to zaka to vanda na bango na misu na bango na ba non moi je ne peux plus na lingi na nga susute olingi sunite na lingi sute libala to kabwana na biso parce que makambo le kan ebele na koka sute donc yo mo lâcher ba faire oui na yebisa ba to vanda bango na si bango que non na lingi na nga sute comprendre asala ni bon ko sala nini wana yango babilo tozo épargner lelo ezomema oya bibo alobibo donc en fait to comme na minute on nazo protéger na nga voilà OK c'est nazo épargner na ba détail mais ngai via nyonso ekomaki to vanda penda boye ser na ya zawana mobala ser na zawana na copine na ye na misu na bango ba ya poto se réconcilier nga mutna lobaki na ligne nga souté alors allez vite comprendre que mobala soit comme la point kalobaki aligné na souté ça veut dire amoni a trop et puis tant na lobaki wana na zo décision tikana na nga na ye na banda na obomba te na oka sonité nga na kita na tika mwasi na ndako nga na banda na cave bossa ne combien de temps ça la 8 ans na 8 ans et vous l'union la vie commune na kenda oui oko fa na cave na kenda nazana na longue histoire kwa tutina musika tia zalwaza kwa na kenda na koma ovanda na cave na la na cave atika na ndako na ndenge nzamba sunga na zumo esika okende na kena nga na kanibilo na akei alors ndenge na kenda wana pina asala ravi nanga ndenge koma lelo ndenge zaleli mais source ya likambo ezandeni ke na page nanga Facebook bao baza ba mi nanga so batali ba omona place mona salaka cri de détresse mobo na cri de détresse on zaki dans le sens que makamune za okende la ko esu ko gérer ngoti na préférer ki na tiango na place ya réseau public ba to ba yebi bango e ba yebi pe na mutu musa ko mena sengana de façon que ba benga bango likambo ko matende to komi lelo na saka image monga mona ndako pona ko interpeller ba ndeko yanga na kata image wana na Facebook na nga ba omona naza mutu naza rolo ba na sengoti na ba na passe na motema na luluka ki batu ba ya kosunga likambo sila
likambo yango eza nini nde tozalaka na mikili nga jano personnellement nakoma kokamwa lelo mikili ya lelo quoi nde balobaka bavena bazorevese bavena baza korevese ya solo parce que ndenge biso tozalaka na afrique toyebaka ya poto esukaka na poto mais lelo ya poto ekoma ti mpe na afrique motu mosusu ebela mpe apart ndenge ya kipoto nde tokolela mola oyebi na ndenge ya bakini na motu na nga gen ezalaki ata yo opesanga mbati aucun jour okokobela esika bato mo mbati wana mbati na nga esprit na biso tokola nango ezalaki ya biso ya kati kozala biso ya kati alors na bafaiblesse na nga na kozanga na nga na makambo mosusu ndenge ezalaka na poto ye ex na nga wana azalaki na sere na ye moko akenda kosenga sere na ye comment doki de façon que po biso ozalaki na mikanda te sere na ye apesa nini doki na ye batiango na palais otokafutela Comment foot là, n'andeng na bête bien soir, n'andeng na bima, na palais wana na kenda. Ça fait 2 ans. Après, n'a comme on appelle ya serre na wana. Tant tout kabwani na ex na wala. Na mon appelle ya serre na ndeni na bien ah mi kolebele boya te na bengio parce que ndena za awa batindelingai comment papier moko ya impôt. Comprends? Batindelinga papier moko ya impôt, soit disant que il y a impoté, pardon, il y a comment il y a impoté, soi-disant, papier, il y a taxe foncière, non? Taxe d'habitation. Soi-disant que, bon, on a 700 €, il faut refoutre. Mais ce que nous avons, tout solo, lina, ou ezaki ex nanga, il y a accepté à repayer ça, ndambambongo, il peut payer ça. Dans un premier temps, il y a biso ezaki isola ko seka. Ah, tu es seki na parce que moi ça peut solo bien. Ah, tu as un problème te mais yo kenena tuna e so que moni ka kokite, ozongelanga, tout ça nini, na lo babi benela ça nini, na futa. C'était normal. Donc yo tindi belle sœur non, on a ex de belle sœur non lukana o leki na e. Ah ba solo là parce que ngala est tozalité. Donc c'est ça yo ndio réglango on a ko calmer situation. Ngai pe na yebite ke na simana ngai nini so taxionner ya kibona bo. Ya benga pour informer nga bien na ndinga ko seka na bi ke non, tunana nuye. Ndinga réponse a kopesa yo bongo zongelanga. Akei pe sur les kakinde nakam après quelques jours, eza susu ye belle sœur wana te soi-disant a benganga. Mais comme petit frère naïe, a benga, na n'engue quoi ma finga. Déjà dérangé kinga. Donc les cas il y a ex non. Il y a ex nangati. Il y a moi si ou a tchaka doki naïe, les qui n'a mobile a benga. Quand ou tchaki doki ça belle sœur noté, aïe belle sœur noté. Bon, tout baga belle sœur. Belle sœur mais baga quartier ka. Manche longue, manche longue. Na dodé quoi. Ah, na dodé de c'est un peu ça. Alors tant comme il y a un niveau il y a petit frère il y a mon mieux là, on a peine déranger qui na dignité nanga. Elle comme muké, moi 350 euros bébé kabona 480 ans ngelo côté, to futango et c'est mais ngala tinda ki na na to sisi ko so na été comme susu na muno wale ki na e. Il déranger nga déjà. Ndenga na ngandela tambolaka, c'est nga d'afo. Deuxièmement pe na ko kangela ngo frère na mais comme il comme manque respect. Vous comprenez? Dès que na ki ndengwana. Alors j'étais surpris. Comme ça, on a vendu boye, na mona, et comme il y a texto. Voice na notina. Hier, moi, la moi, sur on a dit que voisine, il y a. Comme tu as dit doki. Il y a doki. Comment qu'il y a des menaces, dans la logique des choses, il y a Hollande qui n'a pas là. Normalement. Mais ce que les autres, ils ont comment tu non, ça va tout aux arts dans la banque. Aux arts, ça gravité. N'andeng ba catholique moyen 350 na pire esprit pour na histoire on a na tika kala. Ba ko landela ngati. Na pire esprit pe ko. Ça bon nyonga courant tika kala. Bon courant te na futa ndaku. Makamuni c'est des textes d'habitation selon. Ah, je comprends. OK, je comprends. Na ndaku na loyer na zana nyongo te na zana logo te. Selon yesu ko ezaki texte d'habitation. Ah, donc c'est logo le yeboye. Logo le vandaki wana faut c'est ça. On comprend. Bon taxe d'habitation 700 balles. Abi 700 balles, dans 700 balles, on a tout Kabolango, 350. Ok, yé moi, 350, bien pour 350, yé ex nangana pour foutre 350. Yé pour 350. Non, non, il y a ça kolonda côté. Nabi, oui, il y a kolonda côté, Mikando a payé bino. Donc, taxe, il y a Mikanda naï. Donc, si vous savez que vous avez dit là, bon, bino. En tout cas, moi, je sais pas, mais est-ce que mon épée papier? En tout cas, mon en tout cas, réalité, on a évité. Aux autres, on a des bien parce que
nazali kofuta mbongo sika propriétaire tina bima na ndako wana za nyongo propriétaire tazolandanga ça veut dire za moto soit disant edaki biso apesa ye mokanda nda zolanda abi ba taxe d'habitation comme ko yana mokanda na ye na kombo na ye siko na ndenge na basaki kalki balobi ke bango mibale wana sanga to kabula 350 na 350 yango na boya kapete nazozela na sala na ngai ironi ba sana ba solana kuna parce que normalement des ans na kata di solana ngaza tamsu so netinga na bon sens nanga nanga tamsu na solana petit terrain so ezali netinga ou petit frère tous années petit frère nanga na saki moi on solana na ndenge parce que moi c'est ça kenda tous années tinga sina kenda so ezali bien en réalité ke ba kotanga na histoire na bango te nga zakate ah bon to lukana to 600 mais non ba landinga lisusu na likamo sina tika na kolandanga na quand même fait tous na ndenge to ko solola parce que naza ni décharge na bango nazo defa bango naza na preuve mon côté naza mbongo na bango mais ekei na bandinga mafinga a me belé alors étant que motu nazo ki même temps ko gérer ngo na moi esprit pénalité ça pende tous arabes ba ba ndé bozo mituna ah mais non ndé papier zate ni ne zate motu mutaki na bandinga na ye nazo ki peu moi résistance mais na kamo je me suis commis à makambo ba texo ko finga ba menace bani tango komaki ndengo alors ça ki nga passe na kwa ko gérer ngo na ndenge na ngamo côté na monde que likambo na minute et na miso ba doit telle la likambo parce que ezo que bien te en dehors wana mon frère naza ba bilo mususu o ngana sibisa ezana ba coin musunga za okene ko lia na restaurant oyo muto a respectera nga tout un problème na été tout soit na télé remonter mais je mona ko tarabo oh non yo ko ya kaote ko so ba ngani bobo eza famille ko bengana vome osanga pasi po ezanga timu ya ko bengana timu ko restaurant ko kima ko bengana timu ndo moni muto ko bengana ben na ko bengana te mabengana kyote bon en fait na regretta ki nango jour wana bien na regretta ki nango jour wana mais tant on a restaurant à Paris na porte de Paris na zara pe na posa okene kunati j'ai un ami Olivier Sono na garçon moko olela Mista tozaki na parlement on ndenge to kena biso ngana komaka kunati to kena to kotika tant to kota mukolo na pesi bonjour bana mibale na pesi bonsoir na mukolo restaurant apesi ba twazaki wana bobo oyo bala loko kota swati et na koti bobu directement non des ans yo ko ya restaurant na miso bato la miso ba invité yanga on ko ya ka o bi dérangeanga fort ba masanga ba kalmanga na bima libanda na mona no kopiele Pierrot Leblanc c'est mende ni boy ba kamwe ko to ba regretta na on bi que ça comportement na ye na bima metant na bima na otambola estimo yelinga be nzambe merci adola bengano poke kenanga na ko masana wa kinamo tento bina ba master dans na bimina nzela nga déranger nga dans na bimina nzela na kumisinga nzambe na bi nzambe obimise biloko wakati parce que za place nga na yaka biloko ekutaka na maboko na ye masanga na maboko na ye to yebite eloko ne ko kolekana mais ayebsinga bo eza sika o éviter na évitanga kendeka nga sukuna te mais ce n'est qu'après na ko comprendre na histoire tozo beta lelo bo comprendre sika diabolisation zo uta déjà na ko comprendre eza place ye excès na boina na bepsa so lisolo to solo parce que to yoka lelo kimia ex wana akoma ko fréquenter soit disait ezeska na ye akopera ka te karabiloko na ye ateka bilamba na moi nini wa ko comprendre a Jean Pierre Bangle belé pour yo zwa courage ndengo lo bandengo na bozan relation relation nini na ex wana to belika monini parce que zali kambu to lo ba ezaneti ya vie de couple yo kota ti ate pe ko zona pe courage bisanga ke na kana escapade ko tsa suma kolate mais tango lobi na ngana ya kana te mo pesa avantage na l'autre là ayaka wana ngatika na ngape na kena nga alors ndenge kenda ki wana mon frère après pour la minute déjà za l'engagement na zo masinanga quand ndenge za rande na isibino ke na éducation na ngana ko vana mwana batuté sans pourtant ça na ça des gestes makambutu opposition c'est sous geste donc yo bala na oui na ozelani mon frère la vie continue ça bien pas toi na biso ba comprendre makambo tout ozo beta wana il qui combien de temps na ndenge comme ça flamé bon makambo yo nyo surtout on azobeta ça fait 2 ans ngoto que deuxième année na zaka soutina moi siko yo
vanda boye ndenge yo sala vidéo oui kasi on la zo kasi na bandi na bato azola na zo ba comprendre so bazola na so ba comprendre skali te moni te faire ngonga to kende pona tala biso Zela te dis pardon vite fait banda wana yone bosola raté et tout solo raté bosola raté bon voilà bon sikoyo vidéo oyo si osali yango siko par rapport ya nini vidéo oyo eza vidéo ya kosala lelo te ya on a zo ça te ba motif ne stoke na place à restaurant voilà ba rejeter yo au vanda boye moi si yango kamata benga patron nanga pona makambu oyo kaka ya n'importe quoi ya vie de couple je dérange nga amona na tata moi si nanga oyo ya vie lelo to sana ye a solana ba n'importe quoi sirenga en tout cas j'avais un ami donc ça dit moi ça démarche moi ya détruire na kopesa bino témoignage na zala mista moko to kola to utane na ngola to sala ba makambo to vanda kana na poto ami nanga penza l'autre jour ndenge za wana to vanda boye ayaki na ndako kota biso ngala telemi na kina cuisine détema yepe moi ça kamati ala ndinga na cuisine sans arrêt penser présence d'esprit kaka mais ndeni yo telemi botiki mupala yemoko zonga kuna na ti verre nanga tu sais pendant ta séparation oyo akutana na mista nanga wana bisanga oyebite ke non ndenge za jour mukwana na zonga kawana oyebite ke yemda bisanga zonga tamsusu na kengela verre tamsusu ko tiele poison ngana mista na le tolo bana bati donc créer que yo zo c'est que kengela verre mista wana to kabwana na ye pona makamwa siko bref tangu nyonso tuana ne sangani ngana ko kasute ndenga jano tellement na kokutana e boyete to ko swana ne boyete je préfère qui na sala image nanga na filmer image bozo mo na filmer na lobby na ko ba wana zanga na zolo ba yango pona ko tindela ye et non à privé na zolo ba yango te pona ko tiango na réseaux sociaux balo bango zaki mabe ya malo maloba mo frère na minchu na za eloko osambela ngoti ba mama ba komona na loba ki eza mabe makasi mais maloba wana etant que ba misa bana mibali te dit tant mususu yo pour le banc na kunda pe le kana na image te tant mususu pe gain pour le dekona maloba na le kana image te mais anga erreur ezaki na sala ki yango image na tindeli mutu ou aza concerné l'esprit te geza la réseau ex non amona pe que ngam na zolo bana yé na zo kebisa ye na tindeli alors tangu makambo na bango oyo tangu makambo ya mbongo oyo bazolo bana makambo mbongo kufuta siko esali ke ye mwana mwasi na ser na ye wana pona ko saliringa na ex wana bakamati image wana bakopesa na fi oyo soki mama Congo asala ba émission asala ba émission finga batu ah bon na ebi site na été mama Congo afinga batu on afinga ba mida mama Congo na Lise mama Congo Lise te mama Congo ba combien ça mama Congo ba ngala bideka na Lise na zomona ye azaka finga batu aza mama Congo aza mwindo boye je sais pas aza mwindo boye bon mama Congo ngai bingala bon le bateau to volé parmi pas mama Congo azaki mutoyo azaki ko yana ndaku nanga ye mama Congo yebi ba donc yebi azaki ko ya yebi comme Nadia ok azaki ko yana ndaku nanga toi disant copine mwasi nanga copine ya grande sœur ya mwasi nanga wa chadoki ba yaka pena eska nanga nalo mama Congo mon cher osama ba combat nalo ye wana asama mama combat déjà ye wana voilà bon on compte la vie pour voir siko nazala surpris na vandi na kati ya na habité na vanda na bureau mama Congo ça comme Nadia comme Louise te comme Nadia bon Nadia tu évolues pour donc neza mama Congo limbisa biso za ndenge mabete kombo nga na habité ngwa mona roba upanga na ebi kombo ya mama Congo Louise Babo waza na Papi Volcan wana nga na ebi tu crois peut-être monsieur yo kanta wana te mais siko bolim siko mke Papi Volcan bisinga véritable mama Congo azali kasi yonga na otanga kombo yonga na otanga kombo kombo so bima c'est kombo ni balé donc oyo zoloba mususu Papi Volcan mususu so na comprendre bon en tout cas nga na ebité pona zakalanga mutawa biloko na tina moyeka na yoka kasuki mama Congo mais nga na yebi na koma Nadia aza mwasi azali ko lia na ndaku nanga alia na ndaku nanga na mbongo nga na tiki na ndaku pona ko nia to vanda to mela to stafa ça veut dire pour vous comprendre sika dikopa na bango laboratoire na bango eutaki donc azali na relation na mwasi nanga aza na relation na grande sœur ya mwasi nanga wana donc voisine na bango alors tango bango ba mona ki makambo na mpona ba gérer yango bien et comme na niveau qui a ko ridiculiser nga ba kena opesa mwana mwasi wana émission des vidéos émission wana
bakamati bapesi nini eloko nga nasalaki na privé bango batia yango na kati ya émission na ye mpona kolakisaki nga na mobali mabeta ndeni nafingaka basi et puis ndenge eza wana yango eki na basense tout c'est peu ça. Donc tu comprends, mon question on comprend donc c'est-à-dire bah vas-y vidéo yo finir c'est qui ça fait combien de temps vidéo etc. Non vidéo on les autres ndata ba une année ça ya kala quoi. Ah donc ba bomba les ba moni ki bango ba bomba te. Ye moi moi so azaki ex na nganda bomba. Yango na loba yem da pression. Oui mbongo na potuni ngamba mbongo. Oui. Mbongo na sali virement. Nazana nini ya virement na tindela moi si wana ou soit disant grande terre ya ex na ngana. Na sali virement. Jour nazo sala virement na tongo nango mwasi nanga madame nanga abenga po asinga nga numéro abenga ye mwana mwasi wana grande sœur nanga apesa ah mama limisa makamoto tanga se na côté le mobile nanga te mais botika akamata apesa mbongo na yebisa na minute azo chambongo le tanga azo chambongo bango de bakosala vidéo émission na bango donc azo mbongo na émission na nzela. Donc c'était un peu comme ça. Comprendre. La minute on est à nyongo mais aza mbongo na ka pesa mbongo ezaki mois prochain bakisa mo pour pesa ki 200 € na zana ni nango awa yaki ça 50 mususu na bakisa 100 €. Siko yo par rapport à vidéo wana par rapport à vidéo wana message na yo olinga o adresser message moko pa ya mutasali vidéo to leka to tout le monde vite fait. Non, ngai vraiment soki na il vraiment na kata aussi qu'ils a pour na se justifier et ça selon éducation na peu comportement na ça m'a fait mal vidéo ça là ouais ça m'a fait mal parce que message nous ça n'est pas ya ex ça m'a fait mal ils ont honoré ngate ils ont honoré bana na ngate moi na ngate famille na ngate même moi na nga azaki d'accord na ngote abetrega mabote mais ezaki na effet akanda et en plus de cela parce que la colère n'arrange rien en plus de cela ezaki te eza na place publique ezaki nga na makanisa ezaki ko sukela yanga na ye bon ye lokola ezaki na makanisa mabende na bete minso ndenge sama kamoye banda toujours ka koluka moyen ko détruire nga admission na place publique bon siko yo le osangi bon hier répondait que na répondait au petit delo répondait ngate parce que ezaki mayela yeba ki vidéo parce que lancer message ngo ibsenini yango azo balelo nde naza donc en fait na histoire ya bolingo eza tolobaki eza séparation liboso to kabwani quoi la vie continue mais na osenga ka ke kimeza la moto mutasa vine na point na ye na yepena personnellement ko senga yebolimisi comprendre azwane raison ko senga yebolimisi na nyoso na lobaki parce que nazaki na kanda donc en tout cas azwa raison ngana zala na tort mais quand même suka awa quoi et continuer soutenir na bandenge mususu alimisanga donc personnellement we ko senga na ko senga yebolimisi a pardonner tout passer dans autre chose parce que la vie continue. Voilà. Na kata vidéo wana on a lobaki naza na baser naza na papa naza na maman o ba tika biso baza na bo moité mais quand même eza mala monté. En plus de cela neko senga susu pardon mingi na ba maman nyonso tout. Eza mutu to benga maman eza la mukolo mwana soki ndenge leki neko senga bolimisi pona ngo parce que ba pele ye ya partout quoi en tout cas senga bien bolimisanga na mutu na betaki libaku na likanisi na ngai ezaki loko eza ya privé ekoya kozala na niveau médiaté ya bimisa na média alors loko comme na média nga na zongi pona kosenga bino pardon pona za na posa na bino na posa amour na bino na posa l'affection na bino quoi c'est peu ça. OK voilà je crois que pardon za pouvoir et libéraka ceux qui m'ont sengi pardon en tout cas même nzambe na likolo il faut maman yoka pardon il y a ex na yo à l'équipe vraiment pekaka na nzelo ya afingaki à l'équipe pekaka na même nzela po asenga yo pardon alors c'est bon on te le tu dit tout le gars vite fait hein na tout le monde na tout na aussi koyo yo va en Belgique oui va en Belgique va en Belgique yo qui ma Belgique poni hein t'es dit oui bon tout le bailo ko na qui ma Belgique so tali bien na bandaki ça va aminae et alors on a eu pour tout Kinshasa ba limba ba yebi alimine otanga bakomba batute ça ko ngana yo dans la blaze mafuta ba yeba ngamo blaze yebi ma futol ya yango
Vous comprenez, c'est la famille. Ça depuis ça n'est pas bien amina. Donc amina c'est-à-dire ce monde dans le bas qui a checké même la Facebook. On a pu envoyer à boîte ça. Mais les questions autour de l'année, on a que tous en francs, amina les canaux TV qui a dévoilé que il y a Kima Belgique. Tika moi roba. Tika tout n'a dit. Au Kima Belgique pour la ligne. Bon, en fait, merci beaucoup pour la question là, parce que première partie, vous m'avez appris dans des pardon, il y a quoi adresser à ex nangawana et puis na ba moment surtout bazai qui. Tu vois un message connu. Un message connu. Merci. Si on a minute on a ko s'adresser na soi-disant ami wana, parce que ami mon vungi c'est quoi? Bon, parce que Isaïe était mtako sa blo andonga pananga quoi. On peut en moto ali alanda kunanga to melane to stafanaye. Nga zana la Belgique ndenge zalaka ka poto nga nazaka ko komela tanga zo ya poto nazo zonga ezaka Belgique parce que famille zaka kuna donc yo zaki dena kisaso ya ka poto zonga nazaki na Luanda nga na msala nde na Luanda na ya ka poto na zonga donc naza moto te ya ki poto ya mbala moko atira te nga ya ka na zonga kalanga boko ya ko zonga na nga na msala nde mingi na Belgique ndepé skande masolo na ngapende na bandaki na Belgique alors Belgique ndenge zalaka ka bru na mone simba na ngake ndepe na yana nga koto yo koya o ndepe na s'imposer na ko yana nga kutu koya ya Paris yo ka ex one toujours ba ndem da pesa nga koya ya ne kuna iso mo bulu pusana koto ndena pusana koto to banana histoire ya rien donc c'est-à-dire yo zaka en Belgique mon vivre ya zaka en France to banana histoire ya rien. Comprendre. Est-ce que Kima Belgique pour une question sur moi? Non, on a Kima Belgique. Tu as Kima Belgique de ngana bima normal, muta kokine Belgique. Parce que camarade na yo marambo le minute dia ngalo ba camarade na yo c'est-à-dire le roi teli so marambo na nga donc c'est que ils aiment solo pour il me connaît plus que les autres. Donc camarade na ngona. Eh bien yote. Ou azolo ba ta yebinga. Mais devanga. Azam toi azana azan exemple ni ngala ko la dépana. Tu dis, camarade dans le Béni. Abi Akima Belgique quoi bon moi c'est la Belgique. Donc yo bon moi c'est la Belgique. Il y a on zolo ba. Lembe ebi ba master so ebi ozaye mo père ko landango. Yenanga. Azan exemple. On mena vinde tous exemple ba master so Nathalie gen koto gen na sava nga pe na kozo exemple wana nala. Mais hier azan exemple na kolanda ti. Attends lo mo. Te ina olanda le. Nous sommes lemba on toke seni te lemba on toke seni lemba on toke seni lemba obiso to yebi tant toujours cool en Afrique ça veut dire to yeba ki ke atozaki voyer sur na poto juma à bonne manière mo bon muto azolo balanga azo critiquer nga camarade wana soit disant ko ya poto na ye mama le mtabengisa ayi na poto mama na ye lokola azoki mukadaza belge azaba ma sœur ba PC doc na poche na minicho alors moi na vie moseda obe vie moseda natinela elma ya yesko na Belgique ateka ba poso ntaba nani na ba safu amina nga spécialiste ablo dans bablo wa tout ça na Belgique ko ta fi mosede musabima na Belgique ndeye masanga bosko yebisanga mutu ndengwana a se comparer en France ça kutu biyo makolo baten il y a même des amis ouais biso ba mi otokola na bango ka keska ba grande terre ba mista wana master Serge Ebe aza rolandanga suma kamona zo kosa koloba à qu'est-ce que la grande terre va master soit disant qu'il y a qui ben dans master en poto ba pesa mbongo boyo 3000 à mélange à kimatilelo yaza ganki ah t'as évité parce que belge Jésus ça mo tout à quel exim à moi za ngwana Europe à melala mutani wanga na mela mutumbongo yende nga za wana master nga za jipe mbala za na Maroc atindela e babilo ndeza rara master doki ni soma biye kuna so batunde ni ndeza rama soloka ni kuna amela atika master na yoma ngala mela nani yende nga za wana petit na nga za na kata Paris aza na France Didier Mwanda auta iboloko pona e makamuni ya saki donc naza ndenge moko na ete soit disant yala taga mais kola tango wow kola te kesenye jalo mo sini yo boma na Belgique papa na bonga gen oza mwana poto nga mwana poto za poto yo boma moto vana abonné to vana to sa émission na la libre papa c'est dans le sens bon ma sana juma kamona na ebité yango moni pe pesina méchant yango nazo répondre parce que ba master basé belé ba moni makambo etambo na réseaux sociaux mais mutu azana kwenda zotala ebika wana ya marcote wana zali kama vie de couple ba tala etalon musika o pe ya courage bazo conseil bazo courage benga te master boma moto bona bo c'est beaucoup des amis bazo benganga mais ya ko kama tozui ndenge bino bozana priorité ya kozala média boye ye soit disant média moi on a bien na yiki so pe bani ya atika caméra na ye
bando finga mutu ayo pour le bipe makama lokuta pour na mutu est-ce que ça juste mon frère non parce que vous avez une relation bien te o nesinga boye basa nga papi dans une relation ya mabete misa nga kala muki na yebi te panu ba master tout na likambo nga la saki mabe mukili ko condamner nga eza ba misa nzo abenga te makoti ndenge za to moni video sali boye boye mais akozwa courage ya ko tia caméra na liboso na yo ko banda ko finga nga ko banda ko lobana lokuta ko nga na bomi mutu mon frère eza ko mukete quoi. Alors le kwaza mobali le kolanga moi sina chepe beni le kwaza mobali le kolanga il faut na me mettre na suka mpona kota ese que on n'est pas pareil na bateau azota so ayebi donc yesko histoire ya momi de pesi colère ya abimisi ba vérité na bien habité tamusu be potan musa za ko le kana parler bazota pe moi soupe damas balé ale la pe soupe to le bande mwana ponza ba imagine azuli na parler akumisanga alors takumisanga ngati ya kumisanga za fanatique na yo kai nga marco to moninga ya za fanatique na nga grave parce que na vandi boye fa kumisanga yo na ya ipoto liboso nga ya poto liboso net te ko ya o vanda ko vanda te qu'est-ce qu'on a liboso net yo ya liboso net ndeka baba ba vena ozo revese donc ba liboso yo naza photo moko na tour Eiffel tu na tour Eiffel mimi na tour Eiffel oh check na Facebook ya ngona ngam na lemela voilà merci beaucoup azora ngenge kaka ya zo Belgique liboso na kwa mais biso na résidence ça va non gen outi na bureau tout mon bureau ça va. Voilà, normalement, mission, il faut tout ça, un grand bijoutier. Et puis, ça va passer à ça, mouton, tu dis, pardon, moi, je peux savoir que l'accent pour na rappeler, na bossa, tu peux savoir que bakulu tout, l'accent sur musala, ils ont vraiment. On peut s'emboter. Non, na passage quand nous autant quoi, parce que na moni ya ben sala, na pesi mbote, na pesi Jean Hubert, mbote, na pesi masalanga Dodé, où il y a autant ngana donc on va master, et puis na pesi ba master mususu bazawana ba Fido ba José Toko ba to ba promotion de bana bango ko ba Sylvain Kilundu wa ba promotion na do musalo na zo ba lelo na ko za ta ba 33 ans na ngo quoi 34 donc il faut fouta ka quand même mama Congo autant habi ma koza mona lemba te tout ça ba histoire est-ce que ba fondé ba biso na yepe maso na bien Belgique zo boyanga aboye pas moi lemba te mais il ne écoute moi la lemba te ya uta ye azande ko histoire nezaki est-ce que ba koko na ye na matete histoire n'est pas encore na matete et pas na bango donc mamba zaki na et pas na bango te le pas ba koko na bango na matete ça veut dire ba futela moi mukie na fulula et na fulula au moins est-ce que ba jouer ce son ba yako kota face à chez Muluba ezaki pas na bango to ko na bomwana donc ndenge za wana tango ba zaki ba lokate ba longba sikoyo mama kulutu na enda yako somba na lotoi mama kulutu na za mama ya 15 wa ayamba na la vignora na nono welo de pas na bango ngwana le yepe sikoyo nde comme azaki na bolingo lemba na kangama na biso azate lokola nga jano marcot na botami na vemba na ba kulutu ba mona nga ko bota makokola na master na nga bo mwana tokola na etu tambusa vélogie pe mbalo na baza na Maroc ba mona nga na ba master na nga pe lemba wana nga ko décortiquer pe banda salongo ti na kanrish lemba ko te na biso na ba fulula ba lufemba ba belila ba kama ila lemba ninga ba benga katikati na biso donc toza na non terminus ndenge za ezaka Paris 9 okiti kota sekuna ezaka Kansas City biso ndenge za na katikati okento nde tozaka na Las Vegas na Santos ok côté on a école ezalaka bon à l'époque bazo benga olemba ma quoi mais on a des amis on a grandi ensemble là-bas parce que ngande za wana na tangi primaire na nga na Saint-Augustin na ju orientation na nga na Saint-Théo biso tangi tango Degon activité na biso za kinini scout na sala scout na bazondo na sala na balibeba masanga lipa na Belgique balibeba et puis ndenge zawana donc na yeko ken internat c'est ça ma vie et pas na bino na balaba na bino ça veut dire ngai Gigi Kabulo on comprend na kama Serge Lukoki bato bandeko ya Makoda waza na Belgique comprend et pas na bango na yebi cover na ilila na yebi vena nga cover akufa vena nga kuchika muchen on pas blonga tam su ya yebi angote comprendre ba bienvenue ce message yo website ça poto le kana non bon ye no essence na website ka que master bimi ovungisi quoi mama na muvungisi yete et na période tout na otiko lekisa na zalaki na posa ba vrai quoi parce que zaki facilité quoi heureusement eza ya mutakala te eza ya juste ya bato ajizenga mo impoli quoi ya mutakala ya grave ye masana so banga batia ya mutakala azana na YouTube ya azana mutakala pe na YouTube
il y a eu fille comme il Aza respecté. Massa au monde na témoin ba Massa on a respecté. Comprends? A respecté. Na pe kudu na kotanga comme parce que sanga eloko mote comme Toto Welo. Oh mais on bato ba yebi ngana yeba comparer ngana Toto Welo parce que ça veut dire quoi? Ngaso na za saper. Ya soit des ndenge ya ngala ta sat. Non là ta tirikite na la ta salita la ta lo clown. Soki nga za mutachaka choko. Ça veut dire choko na nga zatina maboko. Mais déjà c'est la famille. Non, il y a la famille. Il y a mon fiti. Et si il y a pas musique là. Ah, tombe ta baleni. Vous connaissez ça? Mais tu comprends ni master et l'onde moi, tu comprends ni il y a ça mon fiti face à musique là. Il y a vraiment ça musique là. Moi c'est comme ça ça hypocrisie. Il y a comme musique là tout à la musique. C'est fini. Ah, c'est fini. OK, voilà. En fait dans le barabo na ex quoi. Quand ça va bon moment tu vandaki. Ngaza moto te côté misanga mandoki ko bomanga lelo quoi parce que atana matanga nanga kota suko lela kanisa bola munanga yoka pardon nanga et non pona zonga na yo pona za na yo yo suka ka wana pardon suka pardon suka pardon na yo normal comment eloko o moniki na les aki yo o moniki ça qui réputation na yo ngamo ko na ye ndi masalité wana na miso batna sengyo bolimisi donc qui les alazan vie na yo normal la vie continue c'est ce que je peux dire. Voilà, merci na bandeko bolandi biso je crois que na lobaki awa par deux à pouvoir o libéraka ndeko na biso Jano Marcotte aye ko reconnaître que ngoni balobaka kande za mpaya ngona un moment na vie na biso batu so lingo poser acte moko il faut réfléchir encore 2, 3, 4 fois. Je crois qu'il y a un Nabiso qui a emporté la colère, hein, Kanda et Mimakiye. Alors, Aïbakelo n'a pas ça, on a vu une vidéo à Tchepena Boubon, à Bandi, Kokwa Kula. Mais en tout cas, ils ont le lingue n'a été. Bon, c'est vraiment c'est un homme calme, c'est un gentil garçon. Après, ils ont dit que tu m'as battu, c'est le conseil. Il y a des bisous pena bande connaissance sous. Bande connaissance, en tout cas, on a vu ça, on a joué les sommes quoi. Si tu as un problème, on a un communicateur, si tu as un problème avec quelqu'un, que soit rapportable dans l'autre. Au sali image au Tinder muteza mabe makasi quoi parce que moto ko Tinder le bien intention a été voilà alors voilà en tout cas o e komelinga et puis bien leçon quoi pour ça la moté na batu bozala na bango eza bien té en tout cas merci beaucoup te dimo la so aussi ça aussi c'est na biso en tout cas bino yo so bolandi biso eza conseil moko gratuit boyo kinende kwa lobby ko zo téléphone na yo té pour au finga moto parce que yebité moto na osani na image de toute façon avant quoi agir na problème nyos zo na temps réflexion. Ah, c'est très important parce que tu as la photo de Mayele. Puis la situation Boeza Makamboyo, il faut être arabiso. Donc Bolingoza la soke sili mais beaucoup de rappel malam. Pourquoi ce botikali bo sili si bolingosi et simbité faut beaucoup me mabanga. Voilà donc ndeko moi si en tout cas ex na ko senga pardon sincèrement nimbisaye. Voilà. Telimo là. Voilà, merci beaucoup pour la Nibiso. Mais 5 gars gentils. Bon, mon abisso, la publicité, c'est un peu en Europe, précisément à Paris. Bon, mon publicité, les cas, ils n'ont pas Papiguen, ils n'ont pas en Gaï. Et puis, tu as soleil, ma solo à Lemba, tu as soleil, ma solo à Moussane qui est bijoutier, en tout cas, à 5 bolim ici, surtout dans ma maman, et puis dans ex Léona. Na Pessimbo, tu as Churambo, tout ça, matin, maman, mon aîné, nous connaissons Churambo et ma table. Ah ouais. Mon frère. Tout ça, vendredi et samedi. Le 29 vendredi samedi hein, vendredi samedi donc mais tout ça pour nous soutenir de notre Churamboma après la mambo pour nous samedi ça la biso tour pour nous soutenir voilà la pesimo na Melina Somba yé abunda ravana Churamboma ya lobela mi papa Melina Somba il faut sentir moi aussi la pesimo na Blanche Kinois il a dit il a fait Jacques Babanzo c'est lui puisque comme a dit maman dada na Berlin la pesimo te bogisi bopema mon vieux action za koto bukela ngakangela ngaiko merci le sous dans Zifio Tunani. Les dollars vivants. Les dollars vivants, ah ouais. Les dollars vivants, là. Ils sont beaux, ils ont des des vases vivants. Boya makasi. Pour vivants, déjà, ils sont un peu autour sur la ligne, parce que il y a un commis de ça, les missions naturelles. Commis de où il a pas commis la bandale. Mais quand on est na Churambo mangwa parce que wana za collègue andinga musalo tout ça ya privé en dehors à bijouterie donc aza collègue quoi tout aza mututo de solo la bien ba respect za interview en tout cas na okaki kamba matanga maman en tout cas on est ensemble quoi so nzamba permettre na uzanga te kozala merci to comme la souka merci et puis Bigasumbo les 23 et 24 décembre to ozala on a Bigasumbo prêtre en tout cas merci
merci na bato bolinga biso ko s'abonner na to lobela vie ya Papi Gen Teddy Mola TV parce que biso do TV pour na ko ba guerre to ça la combo na biso na nenga kimia déjà mon touté les kana TV mais aza mon so makambo tondi ya on mona se défoulé et là on a CPL na ya mi kitisi à 5x ne pardon c'est qui est très important bolimi ça ba maman mon vidéo et puis émission souka yango asaliato les ko fingi to l'excès susté to ça makambo susu. Merci. Fais la occasion de la force terrestre. Papi Gen à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. À suivre. Voilà. Na remercie Bino en tout cas pour na ko. Ouais. En tout cas, merci. Hein. En tout cas, merci d'abord pour notre yomo, pour notre courage aux oies qui, ça, c'est pas donné à tout le monde. Bon, le go est bandé sur les réseaux sociaux, il faut tout ce qui sont encore abonnés. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés. On a un site Oyo, Bolandi Bisso, Botika Malam. Merci beaucoup. Mon papa, c'est ce que Molenga. Premier domaine congolais, c'est ce que Molenga. À suivre. Mboka na biso Congo, mawa mingi. Tokosuka wapi zina ko bato bakufi lisusu ebele. Marai, topesi na Polo Nzambe, atalela biso makambo oyo. Bato batelemi na nzela, mpona demokrasie. Bato babimi na nzela, mpona demokrasie. Yo moto telemi liboso na nga, na mandoki mama. Okokobonga mpona nini ye. Na mwana Kongo Beweni nini ye Na mwana Afrika Na songa wapi ye Na mwana Kongo Bato babimi na nzela Na bandala na maboko Bato babimi na nzela Na ekuluse na maboko Bato babimi na balabala Na chambele na maboko Yo motelemi liboso na nga Na tongo bakala Okombanga mpona nini ye Na mwana Kongo Marai, Murunda, Marai Nakende na Braza babengani ngai Nakende na Angola babengani ngai Nakende na Afrique du Sud mawatro Nakende na nzela ya Libi Pona koma na poto na lukazi na nga mawa Nakende na Paris babengani ngai Nazonga Switzerland mawatro Nakende Belgique mboka ya banoko Mboka ya banoko Nakende na Braza babeti ngai Nakende na Ngolo tabomina Nakende na Afrique du Sud mawatro Nakende nzela ya Libi Naluka nakota na bato Mpo nakende na poto ata nakufi Likambo te mawa mama Nakende na Paris babengani ngai Nazonga Switzerland mawatro Nakende Paris mboka ya dombengani Parigo Nakende na Ngolo mawatro Nakende na Braza babeti ngai Bakoma kofinga wa Boma nyoka tika Boma Kongole tika nyoka Oh mokili Mawatro Mama Tokosuka wapi na mboka oyo Biso bato tobotama Congolais Ekolo ya fier Oyo totonda na bomengo nyonso na sia mabele na biso Bamindele bakoya koluka biso Lelo bakomi kobomisa biso Oyo totikala bango mabele oyo Batika bakovwama nango mawa Dema kulusu yoka lisolo Lisolo ango mawatro Pasi eleki Mawa eleki likolo ya mawa Eboti mawa Congolais akoma pa nyonso
okei na Australie okuti congolais, okei na Mozambique okuti congolais, okei na Afrique du Sud okuti congolais, partout okokende okuta congolais mpona mpasi eleki na mboka na ye tokoma kokima nzala. Ah mawa nakende na Brazza badengani ngai Mara idolela mingi nakende na Afrique du Sud mawa tro